bakei bokomi bakimbangiste physiquement comme ça, il faut déjà la mitou. Et à teneti on a quatre église OK église non on a quatre idéologie à monto créer idéologie na même Yesu azora ba pierre a ebisi tika kolo bambisi yaka na kolongo la li papa eza hypocrisie de même ne nazana zana ma papa nanga mais tant na OK kuna eza hypocrisie dans kolongo la ma papa tant na obima na ozongi sel papa nanga de même nazana ndenge nanga na linga kolatela mais tant na OK ne kuna na kolatela na ndenge esengeli na kotela na naye eza hypocrisie na lolenge na ye potote ya batu po mokili baby déjà ndo mokili baby ba jeune bazoyimba banzema mingi ya bêtise ba jeune balima kwa musique po papa na tango kala papa na walo papa simoki mbao yo na nzambe o azalaki kala papa dianga na bomi makambe église yo dianga na yo to bomi makambe église papa dianga na yo na papa simoki mbao papa simoki mbao kiangani batu babima mama simoki mbao kiangani yepena abomi esili omoni biso pasi batulo salaka musika na pesi vie nanga le roi de la forêt mbote to banai ko beta kuna te to sarabe kuna te to kinda comme ko tekele ba chanson vie pas sepela na biso na lolingi mo to leka peka to leka na biso Valère Mamangituka ndoi nanga abimilaki ye po apesaki na vision wana ya concept ngana papa aisaka na biso boye abi na kotinda na bato belé bokutana na bato belé oyo bokotamwa na bango elongo donc tokutana na vision oyo to comprendre maman gano papa oyo aisaka na biso tokutana na bato belé totamwa na bango elongo to kana Afrique bon expliquer OK Africa wow mokili mobimba boyo kamongo ya kimbangu kyanga azazambe azoloba kasi bozoyoka te azoloba kasi bozoyoka te boyoka come on boya tokumisa ye papa Paul azasko mukie boye boya sko nzira moko to bakumi pene na ngai na kuei tant na kuei sko mai ebimiska papa vanda kawana na projet mai ebimesko le kana papa simoki mbon kianga na zebisa papa Paul abi fungola mai monument puis maman na oyo kokadan tanga za mwindu nzambe za mutu mwindu tant nzambe za mutu mwindu asali biso batu mwindu biso nde mutu bota ba mindele yango abi boko panda sang mokili mobima boko panda sang nzambe na bino ya bayindo mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux, amoureuses de la parole, aussi des belles émissions comme celle-ci. C'est la princesse. Maman Tiffany Mokwa dans vos maisons, partout où vous êtes en scène et moment, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Bonne année à tous ceux-là qui fêtent déjà, parce que nous sommes pendant le fête, mais que dit la parole? C'est pendant le fait que les enfants de Dieu ont été tués. Soyez prudents, soyez prudente, maman. Que Dieu te garde, que Dieu te couvre. Aujourd'hui encore, je reçois ces vaillants, ce sont ces vaillants jeunes héros de Papa Simo Kimbangu Kiangani.
Vous étiez autrefois bénis, aujourd'hui je le crois aussi. Ils sont là blindés donc pour l'amour de Dieu, toujours à nos postes. J'aimerais demander un cantique pour la gloire de notre roi, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Mais Bengelangai, Bakimbangiste, Nabano Kimbangiste pour Makambuzo, Lobama, Italie, Afrique. Makambo Lobama, Italie, Congo. Makambo Lobama, Italie, Bahindu, Batu, Mwindu. Restez branchés avec moi. Bonne année, Papa Guy là-bas, la maman Lauriane là-bas, la princesse Tiffany là-bas, la petite que j'aime beaucoup, l'andoïde et la princesse Tiffany. Maman Betty Kokele, on est ensemble. T'inquiète, ne crains rien, c'est ce que la parole nous dit plus de 365 fois. Et bien sûr, dans la parole de Dieu, vous connaissez que nous avons 365 jours l'année, mais 365 fois que Dieu nous dit ne crains rien dans sa parole. Ne crains rien, Kapinga, depuis l'Allemagne. Neka, bon séjour ici à Kinshasa. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambalo ya taba Pascal Bakokata. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Merci. Mais à la teke oyo ko sa style na yo au papa netoka netingabo. Il y a hypocrisie. Ngasa makimbangi c'était. S'il vous plaît, Zoa Kimia. Tant que le bébé va Kimia va yoki. Oui, n'a pas Kimia. Tant question puis il y a Zoa Kimia ou yoka question. OK. Voilà, donc ndenge lingi papa eza ba norme oyo eza pembeni ya papa to eza na kati o bato bakomi déjà bakei bokomi bakimbangiste physiquement comme ça. Il faut déjà en tout. Et à teneti, on a une église, ok, église, non, on a une idéologie, on crée idéologie. Même hier, soit zora ba pierre, a ebisi, tika rolo bambisi yaka. Bato ne soit zora ki bango commissaire bango loko la ye. Bango peut passer que fort ba comme loko la ye. Na 3 ans ya pamba, donc avant 3 ans déjà ba pierre bazaki déjà transformé. De même. Et ça te que pour nous qui écoute na papa non et ça ndenge zaleli idéologie kuna ngale na yaka na église na place na zali na sambela na ma papa
mais non le bateke non nga po papa lobeli nga tenga na otikala na mapapa na nga na yendenge na za non tant na okende kuna eza hypocrisie te mais ana na mapapa donc tant na okekuta na papa sengi longola li papa po mona ye po bo solola na ye lokwa na poso okutane to sola na ko longola li papa eza hypocrisie te de même ni na za na mapapa na nga mais tant na okekuna eza hypocrisie dans longola mapapa tant na obima na ozongisa li papa na nga de même nazana ndenge na ngana linga kolatela mais tant na okende kuna na kolatela na ndenge esengeli na kotelana naye eza hypocrisie donc côté hypocrisie longola mais eza te lokwa lo mombo ya yo zo créer idéologie na kati idéologie s'il vous plaît merci beaucoup grâce tolingi to ya epai na yo to tuna yo nanu mutuna est-ce que c'est sentaka à l'aise ndenge musique oyo koma kosala lelo pona papa Simoki Mbangu kiangani bato basepela na nzembo wana boyemba ya mokolo wana est-ce que c'est sentaka vraiment à l'aise étant jeune tu es beau tu es bien nzoto esala nano bamo banoyemba musique oyo papa imposé yo abanda lelo ko banda oyemba so musique ante kota na musique on se sent à l'aise. Est-ce qu'un jour, on regrette merci pour la question. Tiens, la fin de la canne candidate, mais dans le temps où tout le monde a une question, on a fait une question à l'oba. Avant de répondre, est-ce qu'on répond à la question? Je peux faire un micro à l'oba. Est-ce qu'on peut répondre à nos questions? Oui. Est-ce qu'on peut la démission? Oui. Ça va ce qui na côté place wana et ça n'a tout fumas na bimina loba ezaka muke omoni biso nde doza boye mission de sala na kata bref soki to komi na ba marque mo boye po toza bongo nde toza bondenge yo linga toza bongo mais soki to kono ba marque mo be makamuto sala bato be ba nini tala bango bazoyembela nzambe na mama Kimbangu so tango bato baolo babongo bosko bato baolo babongo nani oyo akolakisa mama Kimbangu nani oyo akoyemba pe akoteya bango po papa za posa mutu nyo surtout à comprendre papa bimisi biso na lolenge na ye poto teya bato po mokile baby déjà ndo mokile baby ba jeune bazoyemba banzemo mingi ya bêtise ba jeune balima kwa musique po papa na tango akala papa na olo papa Simoki Mbangu yo na nzambe o azalaki kala po lelo biso bato na tika ba kongola te mais lelo biso bato so tal na tango akala yo rande dobo ya bato koko na biso Noé ayaka aye bando sala akufi tango koko Abraham aye bato balobi yo Abraham est-ce yo loki Noé biso to lingala Noé baboyi koko Abraham akei koko Moïse aye batu babia tala Moïse mususu yo leki koko Abraham allez Moïse seni Moïse akei kole sumasi aye tala mona Joseph yo muto botanika kota Joseph yo leki Moïse allez kole sumasi akei to moni papa Simoki Mbangu aye tala Kimbangu aliputa yo mutu mwini yo leki kole Yesu papa diange ndaye babia papa diange ndabomi makambe église yo diange na yo to bomi makambe église papa diange na yo na papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu kiangani bato babima mama Simoki Mbangu kiangani ye pena abomi esili omoni biso pasi bato lo salaka oyo te c'est vrai dire ndenge biso tozali to sa musala ya papa donc il faut batu balanda biso le lenge tozali mais tozala longe teta msusu yo kanisa ba pantalon katana te biso toza bongo te po batu mi baloba nini tala bango wana bakati suki bakati mandefu to file baloba nini bango bayemela nzambe na Kimbangu te bongo te toningi batu nyonso tu baba na nzambe ya papa Simoki Mbangu kiangani na miyibi na bakulu na il faut ba changer po biso toyemba banzemba bêtise banzemba na biso ezali ni to lakisa batu nzambe si aya excuse toza ba hypocrite te lokola bandeko na bolimbisa ba pasteur mususu bolimbisa osela nzambe na komba kolo sumasi ozana bakisi na biso na bato ba osela nzambe na lolenge wana akati suki
affilé maza akisi osela mutu na komba Yesu azo bebisa bato na biso to sa boye mais to sa biso boye te to so la savoir les vrais dieux papa Simon qui bon kiangani no lenge ya lingi bato ba comprendre banani baleki. Oui, merci. Nangana si sa question otuninga to centralaise pour papa ajubiso musika na pesi vilanga le roi de la forêt mbote to banai ko beta kunate to sarabe kunate to kida comme ko tekele ba chanson vie pas se pele na biso na lolingi mo to leka peka to leka na biso donc banzembo ezana ngwebele to asomba te mais to travaille comme vieux aza les grands leaders on a pesi ba mbote belé ya VT en fait ajubiso Alexis biso non mais ngate mna tinjo tanga question na tunaki et kotiaki ata vie na wana mais là au lobby yango ngana percer la question na bine tinjem pour madame so azotala ah petu yo te kanjem soit yo que non travailler na ngiam yo travailler to ba mampasi mo yo no kotisi bwana baje ya kusimba simba kana banchoto ça va chaud une question pour excuse so kimiako eza question mo eza auto loboza na il y a la lobby eza facile non to travailler là dans iba na tekela ka te mettre donc ta vie azo travailler nzembo boye biso pe to travailler kinae eza facile excuse en fait to koti na terrain yo ngam na lobat ngapi mna to na question wana za vie azala na vie azana mutia malamu to kena comme vie pona ko yo bika ndenge zala kama ma musique en fait vie aza bien vie rançon na pesa mbote belé mais tata molimo centre Alexis so na banzele belé ndeti biso to ti braza to beti na ba banquier kota projet biso sasu to beti na banquier to beti na ngolodwa to leki na banzela la nyo surtout oh mon donc papa Alexis biso wana po ayebitina papa bendi biso po ayebitina bendeli biso pona loba ngo na église bima bana loba bino boyembela nzambe bosela nzambe ngako na ka solo to yembela nzambe na ba marque mo boyanga ndenge boyembela ka to mono ngano yemba mzi religieux mais nzo ande papa pona biso banakala to lakisa bato les vrais dieux po batebele babika nzamba zala likolo ti le bato babika nzamba zala ka likolo nzambe no ayate mais pourtant nzamba ya kala poso tali papa Simon Kimbangu abana musali na 1921 so ju bana 1921 oti lelo wono be église akate ezaka catholique na ba protestant na missionnaire je crois eza bongo so na lelo so ju bana 1921 ti lelo be église eboti combien mais lelo batu ba binzamba za likolo nzamba na kititi nzamba molimo oui bango ba raisonner lolenge o bango ba raisonner mais siko ezana mukumba oyo il faut biloko ane lunga ba na mitu batu mususu osolo ba comme ndeti ba kimbangiste ndenge jo lobela eza kimbangiste mususu tam mususu azapena na makasi te okeno te ya mutu papa Simon Kimbangu biso de kina banzela po biso un mope to okende place batu bazé belé to te ba papa Simon Kimbangu to donc banzimi papa Simon Kimbangu na Bible ko to ni to fungoli Bible to no te ba papa Simon Kimbangu aza ba comprendre ngo mais tam susu eza ba kimbangiste mususu à cause de la poche makasi na ko kende ko tia tam su ba jeune ba tem su ba jeune ka o baza ba na kimbangisi za moi passe au moins yango papa pesi grâce wana ya ko yembela ye aussi sent à l'aise bref ne naza à l'aise pe na sepela makasi po eza za tia va to mekana no indépendance to po bandeko bai ba po ya ngonde vraiment base voilà indépendance pardon maman indépendance eza chanson oyo dans le bon air nyonso to sali yango na vision ya papa Simon Kimbangu na kati ya vision ya consec to lo bongo le pourquoi pour biso consec des années consec eza partie civile pour te belé vraiment que non consec eza parti politique ou parti église non consec eza parti civile ils ont existé, ils ont quoi? Ils ont membre politique. En gros, conseil, ils ont vision, il y a papa Kimbangu.
oyo abimelaki na moko ya bana na ye na niveau ya États-Unis papa Valérie Valère Mangituka ndoi nanga abimelaki ye po apesaki na vision wana ya conseil wana papa aisaka na biso boye abi na kotinda na bato belé beaucoup na bato belé oyo bokotambola na bango elongo donc tokutana na vision oyo to comprendre maman que non papa oyo aisaki na biso tokutana bato belé totambola bango elongo biso to préparer déjà banzemo na biso na sika to leki na ba chaîne na télévision belé to no sala nzemo ming Africa eza chanson oyo papa apesi biso abi to la kisabatu ye azan zambe na kata nzembo wana to la kisabatu kikimbangu kiangani oyaza ye papa mutu alobaki to la kisaba ba miracle ya papa oyo tu sais que to yo kana Africa et bon expliquer OK yeah Africa wo yeah mokili mobimba boyo kamongo ya kimbangu kya azazambe azoloba kasi bozo kate azoloba kasi bozo kate boyo come on boya to kumisaye come on boya to yembera ye come on boya to pesaye lokumwe boya to uye kufana yebi kamwe utamana yebi kamwe kufana yebi kamwe utamana yebi kamwe akufina ye basali autopsie na katenzoto naye bamonyelo kote mitsopote fwa bongo te na katenzoto naye est-ce que vraiment mudabongo hazalaka na mokilie est-ce que vraiment Moutabongo a kokioza la prophète est-ce que vraiment Moutabongo kokioza la prophète est-ce que vraiment Moutabongo kokioza la prophète ah wow yeah Africa wow yeah mokili mobimba boyo kamongo ya kimbangu kya azanzambe azoloba gazi bozo gade azoloba gazi bozo gade boyoka nabana ngambi sato oya kobota mwana mobali nga kimbangu nazongi kimbangu kyangani anzambe kimbangu kyangani ye alobaki na 1951 oya kobota mwana mobali na banana misato kimbangu nazongi na mokili kimbangu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Normalement, tu mets beaucoup point. La prestation. Donc, on a histoire papa, que yango na loyembo. Est-ce que c'est facile pour Nabino style obo même parce que tu es bika kimanga. Kimbangu c'est ça. Bata betelemi utukiri vulusi Zaya moso ikembela ilumbukia lutuku. Est-ce que ça allait nous faire? Oui, bien tempo. Non. Voilà, est-ce que ça allait nous faire? Parce que pour les akak, les akaba. C'est là. Tege. C'est là non Patrick. Omoni mamba papa tango eyaga. Eya godo ebeti pa kuna ebeti pa eluka. Ezala ki vraiment facilité pour eza tout le monde est en nyoso. Eza ki ma tam susu. Pour ça ya bisoté na ndenge nyini pour toyeba kate. Toyeba na bisoté pour biso to boluka no to beta mami. Mama tozala banzembo oyo ya bolingo. O to créer o lelo pe na Congo to lobango et beta mais ça ba succès o ba leader minene ba beta. On a les passants. Mais la ministre tozala banzembo oyo ya bolingo ya makasi auto composa pour biso to composa te
koto photo tani inte ofani ka boy mais na banzema bolingo eya na drum na kita na nyonso eya mamo l'air eya to yela mbama ko téléphone uti mamo oyembango okoyemba mamo 5 minutes 4 minutes to ndimaka te to yebaka te oyebi emo ebanozanga pasi tango papa aponi na biso na vandi na résolu banzembo na biso oto sala ya babolingo kitoko na bi anzambe banzembo to yemango te esenga toteka yango nini bavrai chanson ma ya bolingo ke non oyo ezaka nyonso oyembi tobande koyemba yango na baquartier ou toyemba yango na bato so toyembi yango mutu il faut ebuka ye na banzembo na biso oyo bolingo oyo tosala emo tovanda totali yango tobi banzembo oyo ya bolingo banzembo ebele vraimen tosala mais lokola papa déjà aponaki biso ntango totoye tokoti so na kati ya nzambe tokotima na kati ya bopapa tokoti vraimen tobi te kosalela nzambe ya solo eza vraiment kitoko kosalela nzambe eza vraiment bien mpo tokanisa lokola tokoyemba nini tobande komituna ye moko apesi biso yango tolobi nzembo wana apesaki na biso yango eza na nzembo mibale apesaki biso mpo tolakisa bato oyo azali tolakisa bato bamiracle na ye eza kutu ebele mile kutu katakata mosu kutu mamosu ezali oyo ezaki no tosala eza mpasi mama ozwa nzembo ozwi maloba pesa wana mélodie okotisi yango non lokola eza mamba papa ye moko azomema biso vraiment na ndenge azomemela biso vraiment. Voilà, mais Patrick, grâce bato bakolinga koyeba pe mabomba minini oyo papa avandisa ntango abimela bino aloba tomona bato ebele baobeta masolo papa abimela yanga aloba nanga boye tosolola ye boye tolobanaki boye tolobana ye boye nange nona banana na grâce quelle est cette chose ya différence oyo za yo na bato mosusu papa abimelaki ozomwaki masolo parce que tokobanda tourner ka même place te ke o papa saki wa déjà oyo elobamaki ese elobamaki bato bakotuna yo kutanaki na papa alobaki nini mission ni papa apesaki yo personnellement maloba ni boso ntango papa abimela parce que à chaque fois que nous parlons avec toi tu as toujours tendance à te dire que je vis papa hier j'étais avec papa abimelaki nga tout ça mais quelles sont les choses clés au papa alobelaka? En fait, il y a le bosso, merci. Avant na kota na location na o, ezali na bolimbi suki na zone kunate. Ezali na moi révélation mon papa pour que celle de tata molimo centre, il faut osala paix toi, osala paix. Autant tata poni bicho, ezali na révélation moi ba a révéler ngai. Na lali en fait nazo lota ndoto moko tozaki na vie na biso fader skaza na pesa mbote belé tozo sola na ete nazo bisi ngai bana bota mona na côté église kimbangiste te na minute wana bana moni fader azate na komi na kati na kati église ya kimbangiste na centre esika papa vandaka donc na teleminga mona pesa ko mukongo boye koto ya papa vanda moni babe yango ni étagère outi likolo et ça le quoi nyoko be kiti na se na moni papa simo kimbango kyangani alati veste pembe ti na se makolongulu mais makolonesko e tout na sete so na moni papa Paul donc ngana yebe ka kombo ya papa dialunga ne sili na yebe papa Paul te na moni papa Paul azasko na se na yebe donc papa simo kimbango kyangani ya munene donc papa Paul azasko mukie boye ba oya sko nzira moko to ba kumi pene na ngai na kuei tant na kuei sko mai ebimiska papa vanda kawana na projet mai ebimesko le kana papa simo kimbango kianga na zebisa papa Paul abi fungola mai monument puis maman na oyo so papa Paul abi ngana lembi abi te oza mona na bisho ti ton papa Paul acholo bobe mai na eyesko kotuna ngai ko munena na lembi ba jusqu'au papa simo kimbango kianga na a teli colonel boye afukami boye jusqu'au mai a sopenga mutu 3 fois ngamo na muno na ngai na fungoli mishi bina te papa simo kimbango kianga na ebisi papa tani basali ngabi basali loko tuza mwana nga tano suti kaboye ça veut dire na ndenge na bana ko yoka na ndenge papa poni biso na santa papa pono sele il faut apetola na santa na apetola biso papa biso mayele moko o soki tozo loba makambu na ye soki tozo défendre makambu na ye il faut mutu ayoka eza na émission to sala ki ya liboso na pesa papa Jo makozo
na pesi pe mbote belé sikaza to sala émission wana to yebi papa Simon Kimbangu kiangani sika sentiment wana do papa langusa biso nga pe na langusa nga makasi poko tanga do côté ya partout ko loba kombo na e to sala émission wana kati na centre mdasasa biso ngozali na PCP belé Saint-Denis na pesi mbote belé yipo mdasasa biso émission wana donc to sala émission wana en fait to sala pe ka bu pantalon katana donc on a pas dit na lors monsieur zaki kutu na suke belé kanga noani donc émission de salaka donc et puis ça non papa John nous et puis ça qui est sengo asi bato moni bana ono bazabwe botika bango ni papa bengi bango mikoloza ko ya papa yembi elo oni osana bango aprendre ba ko lungola ba ko kata ba suki me botika bango ba continuer no musala wana papa yebi tina atie bango bongo c'est silipe émission silipe ekendaki kota papa pe asepelaki eza na malobo mwa kito papa yebisaki biso na habité ceux qui n'a pas le bango donc na loba bref boko tambola mokili mobimba boko panda sango ya nzambe na bino bayindo tant to créer loko wana talaka nzambe alobeli bino et c'est là biso plaisir et c'est là biso sango et bakisa ki biso sus makasi li sus à partir wana banda wana ti lelo banzembo yaka ebele biso le commenter ezati to vandi to fonder quand to zabwe to zo komela papa Simon Kimbangu nzembo te. Mais qu'est-ce que vous retenez na nzambe na bino bayindu parce que nzamba za bayindu te ba mundu te ba mindele te nzamba ka nzambe moko lorsque bibo ko panza sangwa nzambe na bino bayindu pona yo o comprendre ki nini na maluba papa ça va merci nzambe za bayindu te azabi ya mindele te nzambe za batu nyonso mais ceux qui to zongi mokie baza nzambe tata baza nzambe mwana baza nzambe molimo sorte na ba programme na bango ceux de zongi souci mamoni mutu mwindu banda kala azali ko to bandi na mona lingala ko bebisa côté ya nzambe emoni nzambe a promotaki koko Abraham na lipambola koko Isaac nde yo akobota koko Esaü na koko Jacob bon so babi secret wana moni mama Rebecca Angela bimelaki ye yomoni lipambola na ekendaki na nzoto ya koko Jacob yomoni kolesu masia ayaki kuna na libota wana yongo soteli Yesu masia binene 99 bakoti moko atikalaki moko nene mutu ayako kotisa c'est le Saint-Esprit papa Simon Kimbangu donc nzambe aza mutu mwindu biso nde mutu to botaka mundele tabi faisons l'homme à notre image mutu wana nde ezali kokada tanga za mwindu nzambe aza mutu mwindu tango nzambe aza mutu mwindu asali biso batu mwindu biso nde mutu bota ba mindele yango abi boko panda sang mokili mobima boko panda sang nzambe na bino ya bayindo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe